moko azali mopanzi na ye moko aza isolé nde Rajab. Et sagesse ya Nzambe yenda yebi yango malamu asali Rajab eza na un mois intervalle na Ramadan. Aye kosala ba mois sacré misusu misato elandani eza susu na mois moko intervalle na Ramadan. Donc après Ramadan tolekisi su sanza moko tokoti lisusu na sanza oyo ezali sacré oyo Nzambe yebi na kati soki tokoya kolobela kango inshallah eza sagesse monene mpe oyo Nzambe asali. Tolobaki ke ntango nyonso soki tolobi ba mois sacré moto oyo aza averti te, moto oyo atangi eloko oyo te nano ayokango te. En tout cas koloba soki ba mois sacré ezali seke ya liboso po ezala Ramadan. Nzoka na kati ya basanza oyo Ramadan kutu aza na kati te bien que eza mois bele. Sikoyo règle ya basanza oyo nyonso minei règle ezali moko. Nzambe alobaki kaka mpona yango alobi fala tazlimu fihinna anfusakum. Ordre eza moko. Ordre yango ye eza interdiction ya Nzambe alobi na kati ya sanza wana bomisala mabe te, bosala na mpe mabe te. Bomisala mabe te eza difficile mutu ye moko amisala mabe ndenge biso tomona. Me tolakisaki ke mutu akomisala mabe ndenge nini. Makambo nyonso ya mabe oyo yosala meme osali yango baninga meme osali yango vis-à-vis na Nzambe directement yeba ke osali Nzambe mabe te osali mpe mutu wana mabe te me yo moko nde ozali komisala mabe parce que lifuta ya mabe ekozongela kaka yo mutu wana nde ezokisaki ye kaka obimisili ye machete kati wi kimwe koiso bien mais mabe ya solo yo kozwa po kataki mutu wana kingo yo moko komona ki antuka nga nazwi pasi oyo akufi ake na yawe yo kasu pasi te akufi ake na ye mais yo mokolo ya suka ntango kozwa etumbu ya ndenge obomaki ntango kozwa etumbu ya ndenge ozokisaki ntango kozwa etumbu ya ndenge oyibaki ya ndenge okosaki esika oyo soki pasi ebandeli yo eke na yo libela yo moko kosentir ke ya solo nazalaka yango te na motu ezalaki nde pasi na bandaki komiluke nde boyo Nzambe alobi bato bamisala mabe te basala na mpe mabe te. Etolobaki Nzambe atuma mwana mabe eza directement na ye. Nzambe alobaka wama zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bato basalanga mabe te ntango nyonso bato basalaka mabe basalaka nga Nzambe mabe te bazali kaka komisala bango moko mabe. Wala in ahsantum la azidannakum oyo Nzambe alobi soki bosali mosala ya malamu ngai Nzambe nakobakisela bino. Wala in asatum fa inna adhabi la shadid mais soki bobandi kosala mabe ngai komiri nga na rien te nde nazo prévoir kaka nazo prévenir bino boyeba ke ngai etumbu na nga eza makasi bokoka kosupporte yango te. Donc nakani nyonso osala malamu lahama kasabat makambo ya malamu nyonso tosala eza ni intérêt na yo wa alayha maktasabat oya mabe nyonso tosala eza kaka na détriment na yo moko ekopesa kaka nde yo moko pasi même mokili mobimba tosali bolamu moko biso nyonso tosangani na seconde moko tosali moko malamu mutu asala mabe te pa Nzambe kobakisa ata 1 miligramme ya bolamu te akobénéficie ata na 1 miligramme ya bolamu te. Ndenge moko mpe toyokani biso nyonso tosala mabe moko ya makasi ensemble tosali yango mokili mobimba pa Nzambe kolongola ata 1 miligramme ya malamu te comme mpe kobakisa ata 1 miligramme ya pasi te pa Nzambe. Donc na mabe na malamu nyonso eza soit pour biso soit contre biso. Nde tolingaki lokola ezali sanzo bato basala mabe te c'est que ezali sanzo bato il faut babakisa bolamu. Nzoka na kosala misala malamu à tout moment ordre oyo yaka et arrivaka pele moko bato baexagere yango wana po kotia bato en ordre. Mosala ya malamu ezali oyo wapi? Mosala ya malamu ezali oyo Nzambe alakisi yo e ya mibale ezali oyo prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam alakisi yo nde mosala ya malamu. Soko longona oyo wana etika lisusu ya malamu te
na tangu ya kala batu kwa waneko pesa sanza oyo valeur bamisusu bazalaki soki sanza ekoki bakozwa nyama moko ya munene oyo mpenza bazomona bango nyonso epenza nde ya kitoko baegorge ye mpona bango basali swadaka bazali kohonore sanza ya Rajab parce que eza mpona bango eza sanza ya liboso sacré oyo ebandi mpona bango je dis bien. Or biso toyebi calendrier na biso ebandaka na Muharram nde eye kosuka na Dhul-Hijja. Est-ce que Rajab vraiment tu peux concevoir que c'est le premier mois sacré? Non. Mais bango ndenge na bango balobaki lokola Rajab eza premier mois sacré oyo ekoti na ndenge na bango moko bainvente soki ekoti mpo baluka nyama moko ya solo mpenza baegorge mpona kohonore sanza wana. Nzambe mosantu azali prêt na bolamu na ye kopesa ngo d'abord bato oyo babangaka ye bazali deja prêt ya kozwa bolamu ya Nzambe. Soki moto alingi asala bolamu ya mingi eloko ya liboso ya kosala amipesa devoir ya kosala oyo nyonso Nzambe atindi basala. Nsima na ngo atika oyo nyonso Nzambe apekisi, donc azwa garde ya malamu parce que tolobaki mosala ya malamu koleka misala nyonso ya malamu ezali kozwa volonté wana ya koservir Nzambe yeme sans kosangisa ye nedo. Sikoyo ndenge ya koservir Nzambe malamu sala oyo nyonso oyebi ke Nzambe andimi yango sala, oyo nyonso oyebi ke Nzambe aponi tika. Nzambe azali koloba na hadithi kutsi alobi ezali na eloko moko te ekoki kopusa moto pembeni na nga Nzambe plus que oyo ngai natindi ya sala. Donc makambo nano eza obligatoire nde yango wana ya liboso ekoki kopusa yo moto pembeni ya Nzambe. Kasi tomonaka souvent motule mosusu aye kosala subuhi na 10 heures na prétexte ke na butu asalaki tahajjud mingi, atangaki kora mingi, atangaki tasbih mingi, yango wana moyen te vraiment nga subuhi ba 12 heures kaka to ba 10 heures kaka te oyo ezali contre oyo efo ezala. Eloko ya liboso fo mipesa nango kopusa yo pembeni ya Nzambe ezali obligation ya Nzambe. Nsima na ngo eloko mibale kopusa yo pembeni ya Nzambe ezaleli ya prophète, makambo prophète alobi na yo sala basuna ya prophète. Nzambe abombeli yango lifuta munene alobi soki moto akontinue komipusa pembeni na ngai na makambo oyo ngai Nzambe natindi ye mpe na makambo oyo profete Muhammad salama alakisi basala, moto wana tingai Nzambe na kolinga ye. Oyebi suite asraro ya solo tolobaka yango nga Nzambe na kolinga ye na koordone ba ange nyonso balinga ye mpe bakolinga ye. Soki na nga na ba ange tolingi ye moto wana komi moto spécial na misu na ngai Nzambe. Soki azengi nakopesa, soki aluki protection nakoprotege, moto atumoli nga na sinye badar na place na ye, moto wana misu na ye ngai nde nakokoma misu akomone. Donc misu notomi na bénédiction ya Nzambe. Monoko na yo ndenge moko, maboko na yo ndenge moko, makolo na yo ndenge moko. Donc yo okomi mpenza spécial oyo bato balokakona koma obali ya Nzambe. Tangoyo nipisa na oyo Nzambe alingi sala oyo profete alakisi nakopusana na degre wana Nzambe alinga yo inshallah. Alors ndeko na nga musulman mo badetail ya mitie il fallait salam. Badetail wana ezali mingi na oyo Nzambe oblige biso tosala souvent toyebaka mpe tosalaka wa alhamdulillah. Me mingi probleme yaka na kote ya banawafi to mpe bao tobengaka généralement basunna nde pai souvent probleme yaka bato tozomona neti yo prophète alakisaki ezali moke par rapport na oyo biso moko tokosala, oyo biso moko tokoinvente. Basunna eza tone ndeko na ngai kaka na bamoi ezali raro kuta mutu liboso ya chaque losambo ya subu tasalaka raka na ye mibale. Bato mingi tosalaka yango te. Naam, ntango moyo ebimi omoni moyo ebimi epusani mo moke par exemple na moma oyo kobanda ba 8 heures
ti avant tokoma 12 heures ezali esika ya malamu ya kosalela kutu nzambe banawafili ya kiteko sunatu duha esalamaka na ngonga wana salelango nzambe mokolo ya suka bato basalaka losambo wana nzambe akobenga bango particulièrement bato basalaka losambo wana moma na bango ezali nzambe akobenga bango po basala bakangamaki na losambo wana d'ailleurs ibada ya malamu profete alobi ezali oyo moto asalaka régulièrement même soki eza ya moke mosala moko osalaka mingi régulièrement même eza moke yango wana nzambe alinga sikoyo yokangami na duha soki osalaka ngo to lokola toza na sanza ya rajab sanza ya rajab alifo tosala exception tosala mpenza tolakisa nzambe ke tokomi mpenza na sanza esanza ozala diferent na basanza miso ebakisi eloko moko boye me kobakisa ngo ezali osali baeffort na makambo nzambe alobi na makambo profete asali oyo yozalaka na faiblesse sikoyo osali effort na sanza osala ngo lenzo osalaka suna oyo tozoloba ya doha te me na sanza ya rajab respecte penza chaque jour yozosala doha na yo eza kitoko na ntango osala zuhuri na yo osali 2 raka na yo sima zuhuri mpo osali 2 raka na yo avant sur osali 2 raka na yo avant maghrib soki mpe mwa makasi eza osali soki te après maghrib osali avant isha osali après isha osali okevani na kati ya bundu mosusu ezali tahajud ezali bato mingi toyeba nakangaka sura wana na ekima nzoka profete alobi kora ekimaka mutu te nzambe nde alongolaka kora pai ya mutu kora yango ekimaka mutu te ntango yo kimi kora nzambe akimisi yango mpa na yo ezala susu mpa na yo te donc eza malheur monene olobaka eloko wana kora ekimi ezolakisa deja faiblesse moko ekomi mpa na yo sikoyo mpo likambo wana esila yo kora ekima yo te yango nzambe atindaki yo alobi aqimi salat liduluki shams ila ghasaqi llail wa quran alfajr inna quran alfajr kana mashhuda ayebiso sambela balosambo ya obligatoire nyonso tosalaka kobanda ndenge moi ezobima tie kokende kodunga bodunga moi salaka balosambo oyo eza obligatoire mais na ntango ya tongo otangaka korani kobanda avant swala tina kati ya losambo ya tongo kore tangama mingi nde komona losambo ya tongo bato oyo bavandaka penza esika ezake bamusulman miteme kita soki aza na moske bakotanga kore ebele sura ya tongo komona eke molai mpo bato bazwa rappel ya molai nde nyonso ezali na kati wana tanga kora mingi parce que korona ntango ya fajiri ezalaka asiste na baange ebele baange bayaka koasiste na ibada esalamaka lere wana mingi alo yo mpe tanga mingi mpo kobenefise mingi wa min allaili fatahajjad bihi nafilatan lak me ntango kokoma na kati ya kutu zwa ta moko ya kosala tahajud lokola suna mpo na yo sala tahajud na kutu tahajud ezali suna oyo profete aestoraki mpo moto asalaka revision ya coran d'ailleurs eza profete te nzambe moto aestore mpo oyo nazotanga eza verse ezali mpo yosalaka ozwaka rappel ya coran olamuki soki oza na 10 juzu na motu mikolo nyonso soki osalaka tahajud okokosala yango 2 raka okokosala 4 raka okokosala 6 raka okoki kosala 8 raka bariwaya misusu ekende ntina 12 raka ntango otelemi na raka moko allahu akbar otangi fatiha mpo beti juzu ya liboso okiti allahu akbar sami allahu liman hamid ntango otelema na deuxième allahu akbar fatiha deuxième juzu okiti okapesi salam oketi parce que prophète alobaki salatu leili matna losambo ya butu mpo kosala yango 2 raka 2 raka 2 raka ntango otelemi troisième obeti troisième juzu quatrième juzu soki olembeli wana alhamdulillah olali ntango lobi susu okobeta 4 juzu 8 ekolala jour wana obeti te ozomina nde ebandeli apo donc na mwa moko yo moto oza na 10 juzu oza na possibilité otanga kora mobimba 3 fois dizo bajuzu ne nyonso 3 fois oza na possibilité wana e soki yo osalaka boye oza sur ke kora wana ekoki kolongwa yo lisusu ekotikala ta balamusi oyo bakini ba olobi yango